mingi te eza live bolela te eza live pas trop d'émotion so boleli baokata biso soki boleli baokata live boloba kaka merci na nzambe so boleli mingi baokata biso live. Lelo eza veye moktuele ya Wilfried oyo tozokunda lobi rekeime eza na cinquantenaire soki bozolela baokata live pas d'émotion bokomaka repose en paix pas trop d'émotion veye moktuele ya Wilfried. Solution ici et mon ani ozali na besoin ya ko perdre libumu ozali na posa ya ko kondisa nzoto mobimba ko hésiter te ko contacter INK Care solution pona ba santé na biso ndeko oyo ozali na banduta yo oyo nzoto ebeba yo ko kaka lisusu ko lata senglete maboko ekweya okoma na babuton to pe ba tache noire to pe lisusu ba noir na katikati ya mipende. En tout cas ndeko mama ndeko papa solution ici et mon ani na INK Care solution pona libela ozali na besoin ya kosimba mwana umeli na libala ozali kobota te contacter INK okozwa ba produit naturel pona mabota ozali papa ozali na besoin ya kotelemisa milimo oyo elala koluka kobongisa nzoto oyo ezali bongo ya mibali pona bapapa kohésite te contacter INK Care okozala desite livraison na biso ezali partout natalo mokie osungi libota. Botika kolela botika baokata live basignale botika kolela baokata live nazo obligé okata live parce que bolela mingi nazo obligé okata awa botaka repose en paix bolela te awa toza na kitambo na veye moktuele ya Wilfried oyo lelo veye moktuele c'est demain l'enterrement
ma famille, baninga, amis, connaissances et consolables. Mais bolé laté, boye bisaye repose en peu pour bakata live té. Veye moktuel eza lelo na kitambo na velodrome. Enterrement eza lobi, recueillement eza lobi na cinquantenaire na 8 heures. Nalingi mutu nyonso alela meboti kotama ya misu na live bakokata nayebi ke pasi ezali Asie, Océanie, Afrique, Europe, Amérique nayebi pasi ezali bino boyebaka ya ata na ba réseaux sociaux mais boti kotama ya misu bakokata live. Commentez, aimez, partagez live.